Voilà la famille. Kandenge boyebi, toye lisusu kande tobetaka masolo ke na Congo na biso air mosusu biso tolukaka na biso matière te, mais matière yango moko nde eyaka koluka biso. Siko soki matière ye koluka biso bandeko nanga moyen pe to boya ezate toko boya pete tokoya tobeteli yango sete tokoya tobeti masolo tokoya pe to solo li bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Ezalaka toujours bongo. Lelo toye lisusu na comédien na biso na kombo ya Naomi Ngolela. Ebele ya batu toyebi ye moko deja amibenga kaka la Cléopâtre, la famille. Wana penza de kombo ye moko amipesi. Soki mutu amipesi kombo ya bongo, biso pe il faut ka toya to soutenir yango. Moyen pe to boya ke no kombo wana eza bien te, kombo wana mataki kitaki eza te. Tokoya kaka na pete nyonso, tokoya kaka na kitoko nyonso toye to soutenir kombo oyo ye moko amipesi la Cléopâtre. La famille lelo toye na makambo la Cléopâtre te, toye na makambo ba kombo wa te, mais toye na makambo ka ndenge tolobaka soki population eye kolelepa na biso pe bapanza sango bapanza teke tokoya pe topanzi na biso sango na biso na ndenge moko ya kitoko. Soki batu baolela tokoya koloba, soki pe batu baosepela tokoya koloba, soki pe plutôt batu basengi mwa eloko ke no mama Étoiline bo panzela biso sango toza na besoin ya boye. En tout cas ka ndenge boye bibiso toyaka toujours na malembe nyonso, toyaka toujours na pete nyonso, toyaka toujours na ndenge moko ya bien. Déjà na lobaka chez Étoiline Ines TV toyaka pona mafinga wate, toyaka pona osambwisa mutu te, toyaka te keno toyaka kobebisela mutu réputation te. Étoiline Ines TV ayaka pona osala banalise kopesa information, koya kosolola koya kopesa batoli penza ya kitoko, toli penza ya makasi. Wana penza ezalaka musala na biso. Lelo toye na Naomi Ngolela la famille, ebele ya batu baolela na kombo ya Naomi Ngolela. Batu ebele baleli na kombo ya ndeko na biso Naomi Ngolela. La famille. Batu balobi te mama Étoiline kota likambo oyo ya koloba. Kovanda kimia te ya kobeta lisolo oyo parce que ce n'est pas possible. Mitema ekomi na bapota. Mitema ekomi na ngo kobeba. Mama Étoiline kota beta lisolo ya makambo yango bandeko na ngai na ye. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na ndenge moko bien, na ndenge moko bio, na ndenge moko kitoko la famille. Gavker yeyo, Gavker ayelibino ba solution ya kitoko, Gavker ayelibino ba makambo ya kitoko, Gavker aye penza na ba solution matakita.
Kane na lobaka toujours et encore na gave cœur bika na yo libela, na gave cœur okosimba na yo mwana, na gave cœur bota bota ndenge olingi. Bandeko nanga gave cœur eza place oyo en tout cas tango okota en contact na bango, tango ba otindela yo bakisi, tango omelaka bakisi na yo la famille. En tout cas, oloba yo moko au revoir. Bye bye bibela bela. Bye bye stérilité. Bye bye kandenge ezalaka ba ba maladie mosusu moyen to loba ba kombo ezalité. Mais o nyonso tungisaka yo la famille benga gave cœur. Akosunga yo problème akobota. Papa ozolemba. Mwana o boboti aoloba te. O yaka munene mosusu komprenaka tele pourquoi yaka munene. Benga gave cœur aokota akwasiste bino na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissances, yalelo toye lisusu na ndeko na biso, toye lisusu na comédien na biso, toye lisusu na star na biso na kombo ya Naomi Ngolela. Nini ezoleka makamu nini sali keno Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien aya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo. Chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza toloba. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu bandeko nanga ba mapango akoteka yango yo. Kandenge tolobaka sombela bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Ezalaka mwa pasi soki omoni papa kufi mama kufi bana na bango bakomi kotelengana. Bana bazana bisika kovanda te. Lelo tokomi komona bana mosusu bakomi bakuluna, tokomi komona bana mosusu bakoti na paka juma. Pourquoi? Parce que mbongo ya kolia ezate, il faut mutu ye moko aluka. À l'âge de 12 ans, mwana mwasi akomi kokota paka juma. À l'âge de 13 ans, mwana ya mobali akomi kuluna. Esalaka pasi. Yango ba mapango $750 ya pamba, sombela bana na yo lupangu, okomi kotongisaka na yo malembe, ata soki oza na poto. Bandeko nanga, mokili eza ya kobeba. Mokili eza pasi. Somba mwa lupangu, pona lobby na yo, pona avenir na yo, l'essentiel oyebi ke nazo investir. Nazana mwa eloko nanga, malembe na otonga. Tina ndenge na kosilisa kotonga, ekozala malamu mingi. Bambote nanga kande na pesaka bambote na ye moko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi,
na pesi bambote na système moko bien système moko kitoko na ye moko mama Lisimpitu ye penza asomba ba mapango pas possible bambote na nga na mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na madame Madrine Mafuta, madame Judith Diampoviza et sans oublier ye moko Rosie Chikomba ma copine de Lix na système moko ya bien na pesi bambote depuis Johannesburg bambote na madame Basila Mboyo na système moko ya bien. Voilà la famille kane na obeta masolo ya Naomi Ngolela kolala kola mukato ye komona pe ba affiche ya Naomi Ngolela o yepe azo rekritaka batu pe batu afongoli pe groupe na ye ya théâtre asalaki vraiment annonce azalaki na besoin mutu oyo azalaka na posa ya kojouer théâtre atiaki na numéro ya téléphone bokuti ko contacter bon na ebandeli wana moi personnellement en tout cas eza na bamakambo mosusu oyo nalingaka nanga kokota na mozindo te nalingaka te mais namonaki nanga affiche vu que tala kaka biso musala na biso ezalaka keno bastar mboka na biso ka ndenge bacomédien bazalaka bamusicien tozalaka bapasteur maikalamba baferegola banani donc batu nyonso tozalaka babone na bango. Pourquoi? Parce que soki mwa nouveauté ezali en tout cas tokozala directement informé ezalaka bongo bonga pe na côté nanga namonaki affiche wana na page ya Naomi Ngolela. Bon, je n'étais pas vraiment intéressé namonaki ka nalobaki voilà ye pa linga fongola groupe bon et ça là qui ni nga ni chaud ni froid donc nazalaki nanga ka ndenge nazalaka. Après nde toye komona titre na ye ya sikanga kutu namonaki te ezaka batu ndenge babengaka biso vers cassé batu babengi yango nakotaki pe na page na ye. C'est vrai na ye komona film asika ye moko a produire yango alors ko produire na ye wana donc na film wana batu oya rekrita pe batu asika ba comédien asika pe bakobanda déjà ko jouer donc ba jouer déjà na film wana eza na ba comédien na biso mosusu o bako jouer pe mais azui pe na bato asika o ye moko azo former bango pe bazo jouaka kuna kande na yebisi bino bandeko nanga babenga kinde ya kobenga batu balobi te mama Étoiline il faut olobela makambo yo parce que ce n'est pas normal nalobi bandeko nanga naloba nini batu ba otuna comment ça fait-il que bandeko na biso ya ba comédien bango nyonso bakomi kana ba groupe théâtral bango nyonso bakomi na ba groupe na bango est-ce que musala il faut ka bango nyonso bazala na ba groupe musala ebongaka bongo bango bakoti koluka ta mwa activité moko boye basala bango nyonso il faut ka bazala na ba groupe yango bazomemaka désordre ya makasi na kata théâtre. Bon la famille kande na lobaka nga soki mutu aliboso abengi nga nazwaka penza makambo wana en considération te nazelaka nazwa ata 5 personnes soki babengi parce que ebele déjà bandaka na 2 soki namoni 5 personnes ebengi en tout cas wana nde nazalaka vraiment intéressé na lobi te makambo ezokende mabe. C'est ainsi que batu bakomaki kobenga batu mosusu baotinda ba message. En tout cas la famille yango epesaki nga makasi je m'étais dit na ya nanu to solo la famille to zala batu. Bon wana eza comportement na biso ba congolais na loba bablo mosusu la famille ezalaka malamu to loba pour que batu mosusu bateyama na oloba na cadre ka ya Naomi Ngolela te mais na oloba ka en général kande to lobaka kande to solo laka eza na batu mosusu bazalaka soki amoni mutu intel succès na ye eza peut-être afongoli boutique akomi koteka ye pe amoni keno nga pe bénédiction na ngai kozalaka na boutique wana parce que namoni mama Kinganda za na clientèle makasi na boutique nga pe na fongola yango bomona ta na ba quartier mosusu omona 10 boutiques na avenue moko mosusu bovandi bokomi komitu na siko tango bafongoli boye batu bakobanda osombaka nani bakomanda pe kotikaka kosombaka nani yango bomonaka batu mosusu bakotaka tina bakisi bakie kosimba kisi
oyo kote mosusu ake kosimba kisi oyo kote mosusu ake kosimba kisi. Pourquoi? Parce que bango nyonso bazowelela clientèle. Dans la vie ezalaka bien te, ezalaka pe bongo te. Soki omoni ke non na kote oyo namoni mutu tel asalaki cour moko boye azwi musala, eza te ke non nga pe fona kende osalaka cour wana. Peut-être ye eza appel na ye asali cour wana, nzambe pe asali grâce azwi musala, ba promotion ekomi komata. Siko yo pe oke kosala cour wana musala ozozwa te. Yango bomonaka batu mosusu asali ba cour moko boye avandi na ba certificat na ye na ndaku. Pourquoi? Parce que abandaki kolanda mutu antel. Makambo kande na lobi batu babengi. Tango mpe nga moko na vandaki na lobi te. Eza makambo solo. Parce que lelo tokomi komona na cadre théâtre bandeko na nga mutu presque tout akomi kokoma film. Mutu presque tout akomi koluka pe ba oya ye. Yango akomi komema mwa mbutu. Yango ekomema pe mbutu oyo ezakali ebandeli. Ezalaka malamu oza na bambongo na yo lobi nga peut-être na ba YouTube na nga naza na chaîne na nga ya YouTube, bien que naza comédienne, naza star. Nasala ta ba télé-réalité. Nasala kata ba télé surprise. Ka ndenge ezalaka na ke ko surprendre soki comédien ki ngandi. To sololi mwa vidéo na biso ya 20 minutes 30 minutes allez. Mais lelo oyo tokomona Kevin yepe azokomaka ba filme, grâce Luzolo azokomaka ba filme, tokokota muchopi ba filme, Jérémy Chaban n'en parlons même pas. Lelo ba Naomi Ngolela, totala ba Naomi Barcelone, totala kutu ba Belvi kandi n'en parlons même pas. Badina donc et comme presque mutu nyonso afongoli chaîne ya YouTube, objectif eza kaka yepe abandotiaka ba filme. Mais bandeko boko ata biso moko tolandaka bino bo mona teke no bo tia biso na ba confusion makasi. Parce que imaginez kaka na lelo oyo déjà 6 chaînes eza na ba film asika. Siko tokolanda nani, tokotala pe nani, tokotika pe nani. Eza ba confusion makasi. S'il vous plaît, pona bino déjà bo fongoli ba chaîne na bino pona ba filme. Pona bino boza déjà bozui bokomi ko recruter batu, bokomi déjà na batu na bino o bo former. Tolobika merci. Et si esalemi déjà. Mais pona bandeko na biso mosusu, s'il vous plaît. Boluka mwa activité mosusu bo sala. Okoki kozala na chaîne na yo kandenge na lobi. Okomi kosala ta makambo ndaku na yo. Kane to mona décor na mwasi na ye. Basali mwa télé-réalité bango moko ye na mwasi na ye. To monaka ata ba Sud-Africain, to monaka mindele. Omona ba osala ba télé-réalité. Ninge bake wenze kosomba mwa biloko wa bongo. Ezaka biloko moko oza déjà star. Oza déjà na ba abonné batu ba robando talaka yo. Eza teke non parce que batu entel basala ka ba film ba Belvi kandi na basila bisalu basala ka ba film na journée moko film wana soki 100 000 personnes ekotala nga pe na komaka film nga pe ba robando tala yango bomona na ba chaîne mosusu ya ba comédien na biso ya ba star na biso bandeko nango omona mutu asali film na journée moko to na semaine mobimba film ezokoka kokokisa ta 10 000 views. Pourquoi? Parce que ba film eza ebele. Batu ba oye bate balanda nani batala nani batika nani. Siko comme na Congo na biso déjà toyebi ke batu o baza likolo na makambo ya film eza Belvi kandi na Sila Bisalu Dina na la douce na Exil Pechang. Yango siko momona batu mosusu bakomi nani ko privilégier bango batalama. Parce que bayebi ke kuna qualité ezalaka kitoko, kuna penza ba histoire ezalaka ya malonga. Alors toluka mwa bilo mosusu ekozala bien makasi parce que toyebi ke ebandaka bongo na suka omona batu mosusu ba okota na bakisi. Pourquoi? Parce que film nanga na komaki batu batali te. Nasalaki boye batu batalaki ngate omoni mutu mosusu akomi kokota na bandako banganga. Ekozala mabe penza makasi. Nga na lobaka. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te.
Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso la famille. Kande na lobaka biloko ya kitoko yomelaka nango te. Tokomi penza na mwa suka. Bandeko na nga bosalela biso partage ya video oyo. Botia ba commentaire na bino. Kandenge totiaka ba numéro ba téléphone, numéro na biso yango wana affiché na ba écran na bino. Bobenga biso bokomela biso ba message toko solola toko panza nteke na ndenge moko ya bien. Kande na lobaka toujours soki oza na posa kobenga, benga na système moko ya bien. Kobenga nga te keno obenga pona kofinga kosimba nango te na okata appel na yo. Benga to solola, benga motuna oza na motuna, tuna ngai na ko répondre na gentillesse nyonso. Nga na finga ka mutu te na ganjila ka mutu te. Na solola ka bandeko na nga naza mwana nzambe na pete nyonso. Bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka partage na biso ya lelo. Suka na biso yango yo na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko. Bye bye et à la prochaine.